abonnez-vous massivement sur Gémidor. Parce que les gens sont trop pacifiques. Parce que les gens sont pas trop pacifiques. Pour baby na est et les Canadiens de faire na passer basimba ba minduki. Ne ba lobaga ba sona na muda simi minduki. Donc c'est ça. Donc il y a mon politique ba tu ba ne comprendre ba coup de gueule, il y a des fois grand maître ba ne ko sala qui a tombé qui a lancé un message si ça continue comme ça biso to bendani. Et en politique il y a des fois ils ont un langage où ils ont mieux écouter. Naba interlocuteur nabino parce que si vous avez un pacifisme voilà, il y a des fois on n'est pas écouté, on n'est pas, malheureusement je suis désolé à comme on a pour mais ils ont constat nous avons poussé na l'insurrection mais ils ont constat où toujours ça la bisonyoso parce que tu es comme on a le président Fachi a signé ordonnance, il y a annulation, il y a condamnation, il y a pasteur Mukunkubile na ba depte na ye na ibiti sozo ba oba ba ko sala so ki ba kendaka na Kenya ba kufaka yebo akimaki azaka na Afrique du Sud le loyo mais président Fachi a hésité ba signer ordonnance ba annuler ba condamnation à mort pour y par exemple bande ko na mususu ba kanga bazali na prison makala je pense ba signer mais ya biso ils ont traîné depuis 2017 et consort na mususu ba kanga mais comment on a BPNanga BDM BDK ils ont le roi et comment le roi patrimoine ils ont une institution déjà bien structurée la institution ils ont structuré organigramme ils ont une et fonctionnaka bakonzi bazali et à la côté spirituel bakonzi bazali ou bakonzi rango côté politique peut bakonzi bazali na kati ya bakonzi wana nyonso bato famille bazate bato bazali te même madame o bozolo baki azate mwasi na ye en l'occurrence azaki na rôle mon côté abandoko jouer na kati église ni na côté politique azalaki uniquement mwasi na ye. Alors moi je ne vois pas aujourd'hui, oui, peut-être que bon, ce qui est, n'a pas ça intention que bon peut-être que vous avez que ça les lots qu'on a eu, à comme ça la mon a combo naé, à peu ça mon peut combo naé, parce que BDM BDK ils allaient bah mouvement où ils allaient reconnus par l'État. Donc au Kénégo ça là, et l'eau qu'on a combo en kaka, ils ont déjà infraction. Donc tout le monde a vu, même dans l'orchestre, même dans l'équipe à foot, même dans la partie politique, Moutakoyi qu'on a ça la partie naïe mon sous et zali droit naïe. Mais à comme ma combo oyo, il y a batouté. On a aussi n'a pas président Fachi. Ceux qui a voulu qu'on libérer ma prisonnier ou ya BDM ou bakangama depuis 2017. Pour réclamer les Congo congolais, les Rwanda au Rwandais. Donc, ils allaient même combat aux autres Boudanago les lots. Façon où ils allaient beaucoup plus honorifique. Il y a qu'à rendre pour na et pas il y a grand maître de moi Nansemi. Ils allaient qu'on libérer bah membre y a parti wana. Ce qu'on libérer bango, je pense que qu'on marquer les sous histoire. Peut-être qu'on se rend dans nos quantités, mais qu'on marque histoire. Même sur le plan humain, même politiquement. Parce qu'il y a d'abord parti Wana BDM, ils ont soutenir d'abord candidature dans la présidence. La preuve est que mot d'ordre où les grands maîtres mondiaux m'a appelé ça déjà dans le Congo central, tellement c'est un leader charismatique Congo, bien écouté. Je ne pense pas qu'ils allaient dans Moutumogo ou ils allaient au Congo central ou à Mibimisi comme candidat à la présidence. Ils allaient plus par respect et engagement. Abonnez-vous massivement sur Gémidor TV. Gémidor TV, c'est TV d'Abisso, TV à Papa Deon Zinga, TV à Abisso, TV à Eric, TV à Carole. Talaka biso to akatia yakata Gémidor TV. Donc Gémidor TV pour la information précis, net, clair et en temps réel.
talaka Gemidor TV na kati ya ba TV batie libaya zamba pambo. Merci bandeko bambote belé place nyoso bozwami tokutani sukati na italoike na émission na bino bolima mingi ya grandeur. Bobi ka toyaka vraiment pona kolobela bino tango basango ezali il faut toya au plus vite que possible to pesa bino message ya lelo ezali nini message ya lelo tovuti komona pena o eza pena pasi pe mawa komona ne mona nsema tikuti kotika biso personnel nango bomoni toye eza vraiment émission moko spéciale parce que tozana ndeko Olivier o eza pena ke aza mutu ya bundudia Congo bedem bundudia mayala tozane directement na plateau nde tolobaki ba émission na biso banda directement invité à na plateau to démarrer mbala moko to bandi to kote mbala moko na ambiance wana mais d'emblée to bande émission vraiment pour na kokota na ambiance wana et puis na passion ezali parce que comme na mutu a uti kotika biso aza mutu mukete parce que biso to bossa na makabebele après to yaka ko regretter après to comme le babolamu ya mutu après bon loko to zana ndeko Olivier to kotuna bandike ke na ngoka kesili ou bien zandenge nini ou bien ya ko expliquer biso bakabebele na moto ko kende ko pesa ba ndeko na biso nyuso oba soutenir ka pena biso kat na Gemidor TV wa mbote belé place nyuso zwami mbote na yo mbote vraiment et puis to ko kende pe ko yebisaka ba ndeko boy to lobaka to zongela ka ndeko yo za abonné na Gemidor TV yango vraiment okutami na libaku ya kolanda biso kat na Gemidor TV luka pe o s'abonner pour contribuer quelque part na effort au biso tozali ko sala butumo ipona bino boye bakolanda biso na yango topesi penza Miriam Coiffure bambote belé tokei kopesa Maï Bouboul bambote belé topesi penza Caps Capela bambote belé ya Simon tokepe na Kishasa kopesa Mike Chikangu na moment o azana Congo bambote belé Simon Mabeka bambote belé et puis tobosonite Majidit mama na bita bambote esika ozwami. Bonjour ndeko Olivier. Bonjour ndeko Léo. Tozongeli yo sikoyo. Boni ba santé, boni en tout cas ba condoléances déjà to moni wuti komona vraiment o ezali ke ne mon antima wuti kotika biso ezole kandengeni. Merci d'abord Ndéo pour la parole et puis pour l'invitation. Mais avant peut-être na joie parole na banda. Donc on a présenté na nous donc nos sincères condoléances à la famille biologique il y a leader, un grand leader charismatique, Wazali les grands maîtres de mon enseignant Wauti Koti Kabiso. Donc sincères condoléances les plus attristées la famille biologique et puis la Katia Bedem et BDK. Donc toujours rendre un vibrant hommage. Donc c'est vraiment un grand homme peut-être du coup toujours comprendre vraiment. D'accord. Oui, balanda enseignement nae, balanda message nae, nde bazali vraiment bazo sentir perte wana. Mais les restes ba ko comprendre plus tard. Bon, des photos à la comme c'est vraiment un monsieur qui a écrit Yemuga Loba, 800 ou plus livres, donc bibliographie na sur italien c'est énorme. Namoko personnel n'a possédé na plus de 50 livres. Oh, il y a comment. Donc il faut que il y a autant de livres pour comprendre qui était Nemo Nansemi. Donc c'est pas donné à tout le monde. Il y a besoin de 30 points. Donc ils allaient vide énorme, vide mais tu ressentir en psychoté. Dans les restes, il y a combien de mortels. Comment dirais-je, des néophytes, des débutants, comprendre mais c'est avec le temps, comme d'habitude dans mon kilo, africain,
pour mon importance à Moutou, ce qui te perdre. Mais Erazali, Missou Mafinga, au qualifié na banenge belé. Au fait, il y a des gens qui n'ont jamais compris son message. Donc, Nenge Morabano le bat toujours malheur à ceux qui comprennent en retard. D'accord, voilà. Merci. Alors, Tolinga Koye, pena pesa biso moi biographie muke oezali ya ne mon antenne. Biographie, il fallait na tala pona ko luba ba bêtise te. Moi akufi na 77 ans. D'accord. Akufi na 77 ans. Et puis toyebi ki Erazwa qui à partir de 69 déjà a comment kozwa ma vision, hein, comment kozwa message nae et abandaki musala nae, hein, abandaki musala nae ya ko sensibiliser, hein, ya ko passer message nae et faut koyeba ke en dehors ya kozala un leader politique, azali pe leader spirituel. Donc, na leader spirituel nae a prôné au moins na ko comment dirais-je, ezali philosophie mogo négro-africaine ou prôner donc la sagesse Congo tout court. Donc, na kata philosophie wana c'est la spiritualité même africaine, négro-africaine. Donc, ezali message ezali belé fatigué. Ezali énormément il faut que message clé non, à démontrer qui a qui s'abisso premièrement importance abisso à aux amoindo. D'accord. Importance aux amoindo. Et puis indépendance au abisso. Batumuindo. Indépendance, c'est que vous avez la politique. Ils ont des politiques, économiques et puis spirituelles surtout. Oui. C'est une indépendance spirituelle qu'on prône. Alors, et à travers l'enseignement, on a été collé mingi, pour comprendre mingi, pour super intelligence mingi, pour comprendre. Moi d'emblée, au moins, tu vas comprendre un message qui va qualifier, soit sécessionniste, soit intégriste du point de vue, disons, spirituel ou mais surtout même l'histoire. Donc, au monde, on a gondi mangote golobake mutu mwindu, hein, azali na se amundele. C'est ce qu'on nous a fait croire comme colonisateur. De toutes les façons, loi et colonisateur sera plus fort par rapport à la coloniser. Oui. Donc, du point de vue spirituel, bisoto embrasser la religion importée, la croyance moko importée, au détriment de la propre croyance nabiso. Parce que tous avons la croyance nabiso. Oui. Tous avons la propre spiritualité au yabiso. Même colonisateur a eu beaucoup d'ambition na yango. Mais par contre, bah comprenez que seule façon il y a maintenir un esclavagisme. Faut que ça la lavage à cerveau. D'accord. Et lavage à cerveau on est salamaki du point de vue spirituel. Pour qui ce qui physiquement bitumbape et au salama pour au salama pour ça la pénétration là bas mais fallait qu'on change bango idéologie qu'on démontrer bango que au biso to yeli bino religion yango wana croyance proprement dite par rapport au yabino. Alors tous a colonisé soumis na forcing moko idéologique, politique et consort. Donc, tous les 5 siècles à soumission au indoctriner biso. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Ils ont dit la même chose, message à Papa Simon Gimbangu. Mingiti Sigo va compter ça. C'est tout à fait normal. 5 siècles à colonisation, lavage à cerveau. Moi, on a durant un siècle, on va changer déjà comme Jean, Olivier, Boye. Sans par contre, signification nango. Et après 5 siècles, ce besoin voyez bisabino que nous va comme on les alliés importer boye.
on a du mal à accepter na bato ba éviter. Oui. Mais l'histoire est là où ils allaient clair, ba makomi même ba momo mindele, ba komi za clair na ba classe peto tangango to yebi. Ils allaient dater mundele liboso ayi ko koma coloniser. Date bo ba tsaka ba kolo et on doit se poser la question et avant ça, plus avant ça. On a existé, on n'a pas existé. On a existé, tu avais Banyamate, tu avais Batou. Tu as histoire de la Kisabiso, même dans le royaume Congo. Mindele, Portugais, Bazoya, Okuta déjà, royaume. Et comment déjà à son apogée même. Donc, ils ont développé. Il y avait la monnaie qui existait, donc finances et Zalaki. Donc, il y a tout. Comme le royaume est belé, il y a un empire est belé en Afrique. Donc, comme donc il y a vraiment tout côté la idéologie qui vraiment que la ezali pena que n'engé papa Mobutu anda le qui retour à l'authenticité. Effectivement. Et voilà place ba comprendre raté. Les maréchal Mobutu bazali batu ba génération au ba bundaka contre colonialisme. Ba yebaka mindele très bien. Yango zomona même les azubo konzi ça va recours à l'authenticité wana bazaki na ba même vision wana ya papa Simogimbangu bazaki na même vision wana ya papa na biso ou ba koko na biso wana ou ba litaki ou ba ebaki véritable parce que bango mutu asibisaki ba service mundela wana sala bango ba vivaki discrimination wana bo physiquement dans leur chair et âme bisoté ozomona. Donc yango moni bazalaka na ba génération na ba croamen kruma ba nyerere ba Mobutu ba Lumumba ba Kasavubu et consort ba papa Simogimbangu bazaki avant bango e ba yo senga indépendance wana ezaki na connotation moko totale politique, économique et puis spirituelle. Voilà. Vous mona et puis spirituelle do ba yebaka ba réalité mais malheureusement neto lo baga na ba siècle o ngana lo baga to kundana toujours mundelete pour ba pays na biso nous libre tous indépendants parenthèse. Donc c'est à nous de prendre les choses en main et changer les paradigmes même. Il y a situation mais malheureusement bon comme tous en besoin de porter des mallettes ndengémogramètre bandolo ba ya bindele tous continuer donc à loba na bekri na yebele ya mundele tout le monde a eu sous te gay azo commander pour ça la bango boye mais à comment on travaille à travers Bisomoko d'accord pour azana ba gens na yi Bisomoko à travailler à travers na bango donc malheureusement c'est comme ça. Merci en tout cas. Mkola lelo zaka pasi bandeko tozo kende malé mais pena to linga peto ko sabino na ambiance obo comprendre vraiment o ezalaki ne monantine azalaki vraiment nani parce que boyo kinde ko Olivier au total sabiso ke akoma pe ba livre et belé mais bo ouvrage wana nyo surtout est-ce que bo chango vraiment na toile to parce que tozo mona qu'on dirait ça vraiment et salama ki na promotion ezalaki penza comme il faut tenir pour batu batanga et penza te. Merci de na mutuna eza bato batanga neti nga naza na biso na plus de une cinquantaine de livres ou naza na o ya koma naza na ezali tozana culture moko surtout biso en Afrique centrale particulièrement tozala na défaut moko to nga otanga te. D'accord. Tuna otanga te parce que lelo même soko tia bibliothèque na bamboka na biso na habité soko banozwa bat banokota kuna minga mais soko tie bar tie soki donc les donc des photos en ngo ya ngwana tellement totanga raté moyen bat baza na connaissance wana qui a ça là ba livre côté ni retrouver livre autant au comprendre moins parce que moni o bazali wa komi na livre ils ont plus de 500 pages ou 300 ou c'est difficile ba publier na toile donc ça facile ba livre zali on a besoin de livre s'il faut je crois à la longue partie il faut s'organiser qu'on réimprimer ba livre musu c'est longa na osenga bango zali demande qu'on réimprimer ba livre wana pour ba livre mingi za pena ki Congo parce que il a voulu beaucoup plus valoriser nos langues puisque so tali langue wana ki Congo
ils ont une langue, un dialecte de l'Afrique et bimélé à travers la langue qui Congo. Donc une langue qui est déjà parlée dans plus d'un pays, hein, donc notamment ceux qui trois pays, Angola, Congo, Brazzaville et puis Ndambo Gabon, et ça déjà langue internationale. Alors il faut valoriser la langue. Mais malheureusement, la politique culturelle à Bamboka na biso ou quoi, tout ça vraiment la politique linguistique. Donc autorité pense à vous na biloko wana te. Voilà, donc à comment mingi na Congo, c'était une façon de revaloriser la langue wana, hein, pour démontrer que culturellement Congo existe, c'est une langue qui existe. Puisque bon, on a joué ça là, disons, buter ou pour ne pas être taxé d'extrême ou d'extrémiste ou nini. Mais tu as vu qu'ils allaient culture mogo ou ils allaient ils en ont mis na kati quoi. Il fallait tout apprendre. Il y a un moni parmi la motivation. Il y a un Congo et puis les livres pas français ali. Donc je pense que nous aussi responsable parti à la longue sur ma coquille gozala pour rééditer les livres en haut, même si possible à la longue où ils allaient na Congo ko tiango ko traduire en haut dans différentes langues. C'est une façon de faire traverser le message à grand maître partout dans le monde. Alors, toujours comment na tangazala ki na bomoi, comment makambo belé le kaki, comment na bataki zalaki oyo ba policier baye bakotake bakosala bomé et loko ezaki impressionnant comment na ke ye manduki alaki time azaki na ba système moko o mona ke sumadi bandika et comment ikokoma lokola et comment ki arme moko sophistiqué ya kosakana te. Est-ce que nga question na ngeza boyi, est-ce que babilo kona nyo surtout na bino batu bozalaki na kati après na ki bino ngo bien ndenge ya keboye poto yebi ba leader africain ceux qui accueilli surtout na Congo tous les leaders tana tendaka ils ramènent tout, ils laissent rien du tout. Mais non, ezali parce que ezali biloko wana pe et salama les gens mokili. Hein? Si abotami pour accomplir mission nae akuti yango pezali. Eza biloko exista na ba culture nyonso mokili. Hein? Biloko wana existaka. Ezali existaka. Et puis à apprendre, hein? À apprendre en batu bazali oyo wana yango nazo bezali et purement la spiritualité africaine. Au moins une différence, c'est ali biso peut-être en Occident ou les Européens en général ou bon, pays développés en général. Donc biso spiritualité na biso peut-être parce que ndenge tolobaka biso tradition na biso ezali oral, ezali écrite. Yango monaka ke to perdaka ba makambo ebele. Oui, mais mundele azali na notion ya écrit. Voilà. Tellement nous sorti ka ngona makomi de génération en génération bayaka bakutaka ba livre bakoma. Et bazo continuer ko perpétuer enseignement. Or biso tellement ezali oral. Ba o bazali ba détenteur ba secret wana. Tellement bakoma kate ce qui peut avoir facilité wana te ya ko enseigner. Hein? Il y a des disciples enseignés et à Koufi n'y sope et si feliwana défaut ya mwana mais n'empêche si koyo grand maître à comment ya ngoto zo ba l'occurrence ba livre zali ba livre zali na kata ba livre on so tanga moko même nga moko plus de 5 ans na tanga ngonyo sote ke na silisa mais non ozo mona les agozo zo temps muke pour zo tirer ba leçons zo tirer na moko voilà ozo mona donc or ce deux akana habitude ya kokoma hein? Même réalité spirituelle na biso moko mais tous arango na makomi hein na makomi ba centre enseignement elinga kozala biso to kamwa air mingi on taxe toujours que puisque na ba religion nous son monde spiritualité za na kati oui parce que faut tout ça la distinction entre
une religion et la spiritualité. Voilà. Donc religion est comme déjà groupe groupe Yabatu ou Basali pour batambusa idéologie mogo X ou Y. Voilà. Mais la spiritualité c'est quelque chose d'autre qu'on ne voit pas qui est abstrait. Aujourd'hui dépend de la croyance y a voilà. Dans toutes les religions ils ont leur propre spiritualité. Dans la culture nous sommes mokili. Bazana ba spiritualité na bango. Donc biso pe tozana oyo ya biso. Malheureusement ça a toujours taxé de me poser ma question handicap. Donc et les autres ça la mabongo kisi, non, il n'y a rien de kisi, il n'y a rien de sorcellerie, rien de bokibonganga. Ils ont la kati. Bah passer l'église, bah quoi ça a fait battu. Azu, musuku tazu musuar, to comment on a boit quel mutakoi, musu soit gangi kaka batu ba panzani ba koi so. Voilà de mon amour qui cité. Mais il y a bino siko koloba ko talisa, ezalaki penza nini, secret nango, ezalaki penza nini. Pour tout le monde qui to développant bien comme on a papa Simon qui m'a coupé à ça qui va miracle belé donc comme on a siko par rapport à papa Simon qui m'a on a yé qui plus kakabandika bon au moni papa Simon qui m'a era ya kasali mission na ye alobaka ngo poso otali papa Simon qui m'a presque asali 6 mois ya mission na ye ti ba yeko kanga mbala moko parce que balinga botiki la étant wana te à faire traverser message na ye na Afrique mobimba pour ezaki message moko ya libération oui mais alobaka yango na prophétie na ye oyo ya sima o ba obenga longi ya Congo o akokoma ye akokoma ozomona yango ozomona même ba grand maître Rayaki a commis ko traverser message o bazwaka professionnel ba yebi ba yebaka voilà longi papa Simon alobelaki yeyo bandela na loko wana bandeko bayola ndabiso ba comprendre bien parce que tous on a la difficulté mingi ya ko comprendre makambo belé olobi prophétie au papa Simon qui mango alobaka longi en Congo donc longi ko donc molakisi donc mutu oya ko ya après akokoma pour ya koma quitter bazwaka ye au plus vite papa mission na ye ba cheva ki ango donc voilà mais alobaki ke oya ko koma donc yozo certifié biso lelo komona ke longi en Congo wana o papa Simon ki mbonga alobaki ezalaki nde ne mona nsemi effectivement ezalaki ezalaki puisque après papa Simon ki mbango mutuni nango boyebi ou a commis ou telle spiritualité plus que les grands maîtres dans mon enseignement daté donc bon peut-être batumso to benga la grand maître ou maître bazo zongo na connotation mususu voilà. Jésus a été appelé rabbi qui veut dire maître oui mais peut ça connotation mabete yango nazo le bon monde stéréotype ou ba africain. Tout ce qui est étranger ou occident ou blanc carrément, oh, finio ce zalara, il y a très bien. Mais ce que zaliga ga yongai na bandeko ba otala biso, bozwango kana ka lokomo c'est la sorcellerie. Non, il y a mon azoloba, yemoga bandolo bango toujours malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. D'accord. Alors, to kende pena parce que to ki makasi matango, comment na sima liwa na ye, to e ko apprendre vraiment que o ezali mulonga ni na ye. Atiki kutu nzoto mowe ya weli kaka biloko akena ye. Bon, en tout cas, ngai moi on a commenté là-dessus. Exact. Personnellement omoni ba spéculation ba nini omoni mutu soka kuwe akufia donc ba spéculation faut comprendre peu eza parti moko munene eza vraiment munene et puis na kati et ba frustration eza na répéter parce que bazali donc voilà. Chacun a commenté info na ndenga lingi mais ngani personnellement biso to se fiya ka l'information ezali officielle ya autorité parti au moment où autorité parti balobi yango te
Donc pour moi, ce n'est pas à prendre en considération. Voilà. Donc sinon, tu es comme tu donc le langue ya ba angelo donc na ngeko lo pona utiliser terme tozali na télé ba terme vous en ba connotation ba bête donc wana to kota to bana kolunga est-ce que angelo oyo azali mwasi ou bien mobali plutôt yoka to mona ka ange to yeba te wapi mobali wapi mwasi voilà donc so to bito kota en profondeur nani asala gi boye mwasi to kota na ba débat moko stérile oyo to kwa avancer. Rien. Donc le plus important, je crois, il faut parler de l'homme dans sa mission terrestre, donc les grands maîtres Nemouadansemi, et puis de ses œuvres, et surtout message où il y a véhiculé qui l'it où il y a le plus important, c'est ça. Yo comme on a le article bisobo message na yo pena ezaki capté à 100% kolobalelo ou bien moi ambiguïté za na kati komuna ke etambolité ndenge pena bino bo pensa ki message wana batu ba recevoir ngo comme bino bo bana ko penser. Le message est embolaki. Le message est embolaki, bien que faut comprendre et le komoko ezali difficile là na ba continent africain particulièrement ba pays na biso que motinda mi mogoye nzamba ti surtout na ba siècle où ezali android que motinda mi aye alobinga na za motinda mi aye na message ba betele maboko ba ndimi facilement non c'est difficile de tous dans monde moko tozali na lit même il y a ba religion lit même il y a ba spiritualité même na ba religion chaque religion azone na ko imposer na mokili c'est comme si c'est lui qui a ce sont eux qui ont la vérité suprême même ya nzambe. Or mutu oiseau détenir vérité suprême en nzambe c'est ça nzambe. Donc tous allez la guerre on a même ba religion même ba spiritualité. Donc ba contestation oh ya mais c'est après ne te comprenara voilà c'est lui là azaki vraiment motindami. La preuve année que pour na papa c'est moi qui manque. Nzamba tindie mission terrestre na Congo. Mais na moya lelo tozo lobela bato belé bandima toujours message wana te bato belé toujours ba contestaka mais munele kutu yemo bazo reconnaître oya yebi oya le kaki c'est réel boyebo mais biso c'est la même chose même histoire à Jésus à maître Jésus on le voit il a été contesté par les siens. Donc histoire à mokili ezola kisake batinda minyo so nzambe o bayaka bazala toujours persécuté et bazala mal compris et te comprendra bango plus tard peut-être que bisoté peut-être ba o baroya simana biso bango doit comprendre mieux que biso sikoyo ko kende komuna bobsek bozo préparer ngondeni. Bon, c'est que ça nous en préparation. Bon, à Otsokufara récemment, quelques jours là. Donc, Azagi Moutoumoro d'abord, Azagi un grand leader charismatique. Non seulement il y a Congo, mais surtout il y a Congo, tout le Congo, il y a le monde entier parce qu'il parlait à leur nom. Même au Kenya, na esclavagisme par au-delà dans le monde. Et africain, tout le monde en général, et puis qui a salé les pemboka étant que politicien. Donc, côté politique, plus côté de nos spiritualité, oui. Côté politique après. Donc, Bobsek, je crois, l'autorité Mboka Baza impliquée déjà, famille biologique, oui. Donc forcément, et parti, et puis na lingomba, na côté religion, donc tout la branche nous soit na faut ba fanda osala ba programme, ya royeba comment faire, ndenge organiser ba obsèque. Donc ils en ont nous précédé les lobby salama, faut programmer ça la bien et les gars ndenge kimia. Donc yango voilà. Est-ce que le programme on a nous surtout comme on a bino bokosala mais molonga nyazate bosala ba programme ndenge nini o ezake
mutubanda ko voir nané azomona naté azate mais pour situation bon long nané na lobaki mona kota ma détail azate pe dans ba information là dessus té hein mais nani a lobby ke molongani azate ou bien ozalate ah donc ça va donc nous autres oui ils en ont na morgue parce que molongani akomona na Paul Obanini pour ça ali si ma cambozana on a ba préparatif et ba obsèque donc il n'est pas important que forcément faut ça la interview ou bien faut ça la rabou nous sommes on a cadre ba spéculation d'accord un cadre ba spéculation mais au moment venu d'accord alors bokoyeba na moment venu bokoyeba problème ezate mais ce que comment on a vraiment que yé azala ki l'un autre que na mosco côté politique comment on a que peut à poser candidature na yé ba makambo belé tout ça c'est lui qui était le leader majeur au ezali na bedem ou bien ndenge to ko loba que na parti na bino o ezali alors lelo ya zate est-ce que vous remplacer directement ou bien ils ont les kandenge nini to kepe na côté politique expliquer bande ko bien parce que moi ambiguïté za na kati il y a des gens qui comprennent rien du tout bandi ba comprendre vraiment est-ce que bozaki parce que boyeba ki déjà quand même que ndeko ne mon nsemi papa azaki déjà ko bella azaki ba de bondoze là déjà o ezalaki pena likamu peut-être que ko souhaiter mutuliwate mais bobaki déjà que azaki entre le marteau et l'enclume to le bandengo na mais siko et salami ndengwana que azalité déjà préparé ndengeni. Bon, moi je dirais que tu as préparé du fait que parti hein, ils allaient bien structurés et fonctionnels. Ma structure est allée dans quatre parties vice-président Zalaki, Azali plutôt, et il y a un secrétaire général, un bureau politique Ezali, où il fonctionne là. Donc, il y a parti, il y a organisation, il y a adjoint, Asimaka toujours intérim en l'absence, il y a principal. Donc, vice-président Azali a parti, secrétaire général a parti Azali, Bazar Okumba parti, même en absence il y a Yemoko président a parti, en l'occurrence honorable Monansemi. Donc Bango Basimaka déjà ba fonction na Bango wana. Donc vide na kata parti exaté. Mais par contre, on ne peut pas remplacer un leader à un autre. Surtout na Trump, il y a grand maître honorable Monde Nsemi est remplaçable. Donc on va remplacer été. Il y a une spécificité qui a une mission où il y a. Donc on va remplacer été Ezali qui est impensable de remplacer. Mais dis-moi message Ezali au Togo véhiculé. Message na etikali ekotikala moi je dirais perpétuel. D'accord. Donc disons comment on a côté ça dit vraiment que continuité est assurée. Ils allaient assurer. Ils allaient assurer. Il a formé les gens. Il faut qu'on comprenne une chose. Au moins différence Ezali na parti politique au kaka Bedem. Na ba parti mususu. Dans le Congo. Biso na Bedem les membres cadres sont formés. Bazali formés idéologiquement dans la religion, dans la politique. Dans la spiritualité et pour la politique. Parce que tous na culture Congo en général. Et to lobaka tozwaka image ou tolobelaka makuku matatu malamba Congo. Donc pour nous expliquer au moni na ba mboka ba mama ba koko so ba ola mama banga misato basalaka po batiaka wana po batia nzungu et vanda ce que zami balé et au fanda te faut zalaka misato wana po fanda na ebité so ba pesa explication misusu na mabanga mibale nzungu au fanda mais en tout cas on a mona te fanda ate misato. Donc pour dire que na culture ou tradition ou les us et coutumes Congo principalement, tous allez ici dans 3 noms ou 3 clans de base. Dans 3 clans de base wana, ils allaient dans Zinga, Mpanzu, na
nani ni susu moko na telezo échappé nga mais ali 3 nansako ils ont mis ça tout donc tous les 3 il y a un de Simba Nzungu bandela nga bakombo lobi ezali Nzinga Mpanzu nansako chaque clan de base wana a eu un rôle naï particulier à bano jouer ou à jouer kati sikoyo na katia culture Congo ou la spiritualité Congo même. Est-ce que au koke ko expliquer biso na taka ka moi moke na moko ya kombo wana otangi tina na ngopeleza nini Nzinga ezalaki otozo benga Kimayala. Donc Bedem ezali Bundu Yamayala Bedem. Donc ezalaki pouvoir politique. Donc toutes les personnes ici dans le clan Zinga, ce sont des gens qui sont appelés à la politique. Donc des fins politiciens, diplomates et consorts. Donc ils allaient qui ils allaient qui rôle là-bas. Et ce que tu as dit, ils allaient qui mingi tout ce qui est par peur d'être contredit, tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel. Donc, tout le monde a prophète, une grande spiritualité. Tout juste comme Panzu, c'est à la technologie. Savant, chercheur, l'armée et tout. Ici, na clan wana. Donc au royaume Congo, en fait, ils ont réparti, il y a juste coutume, la tradition, c'est les 3 clans de base. Dans le monde, on a Makukumata, 100 clans moko, nous avons été les matins de Mboga Tambolati. Alors, pour faire la politique Nzinga, il a besoin de ces 2 clans pour y aller spirituel et la science. Donc nous sommes ensemble. Moko et au marché sans bamisusu. Donc tout le monde a même na civilisation mususu na tutanga na histoire mésopotamienne ou égyptienne. Bon biso so totali ku descend uti na en Égypte pharaonique et tikuna aujourd'hui tout le monde a que roi ou empereur à l'époque babanei ko diriger ba mboka na bango tout en ayant les spirituels à côté des prêtres à côté d'eux. Oui. C'était la même chose. Donc Nzamba sala mokili na ye bongo. Donc ndenge moko etambola na civilisation musu ndenge moko ezaki pa na biso. Mais par contre suite à colonisation mundela est bien ayebi biloko wana bien mais biso moko ba oto yayi ba coloniser on ignore. Yango muntu otambola na ba désordre belé. Yango moni siko biso na Bedem un vrai politicien faut azana babiloko ba noso biloko wana nyoso misatu batambusa makambo yango ye moko le grand maître banolo ba ye azali un politicien teinté de spiritualité donc azali politicien pamba teke ba corrompre lelo ozomona te o ya lobi do la vision te. Voilà ce que défaut aux gens na mboka na biso ba politicien tozana bango de ba ala bango ka na bidon des demandeurs d'emploi en fait. D'accord. Alors, comment on a pu dire que le groupe n'est parti structuré, valable à remplacer tout ça. Est-ce que Bango si Bini Pena Basala ou Izala Keno, Koloba na média, Koloba Talisa Bandeko, que non, à partir d'aujourd'hui, Neneza Bopena, Kenga Kingandi, Nazo Kwasime, ou Izali rôle, il y a Nemonanse, Miloko Lazate, même na côté politique, même na côté spirituel. Est-ce que mutu moko si abimi déjà ye moko pena aloba makambwana ou bien na bimité? Merci na mutu na ndegodeo. Je pense que mutu wo bimate pour aloba gana remplacer mon ancien million César parce que le grand maître est d'abord irremplaçable.
Mais étant donné que la structure à partir ezali, nous avons un vice-président, nous avons un CG, bango mutu l'office bazo remplacer disons un rôle na bango ou bazali na ngona kati ya politiquement na kati ya structure à partir. Bango mutu bazo ko assumer et bazo diriger parti. Mais pour remplacer proprement dit azali irremplaçable, moi pas remplacer ezate quoi. Mais l'autorité à partir bazali ou bazako pour assurer continuité, il y a parti, il y a fonctionnement à parti. Ah, d'accord. Côté spirituel, BDK, l'autorité peut bazali, ou bazali assumer continuité à parti. Donc, des ordres comme tel, exaté. Donc, toujours sous-entendu, ce sont des spéculations, la frustration, c'est tout à fait normal. Dans la partie, nous sommes à Moukili, et comment dirais-je, la fraction ezalaka, la mouvance ezalaka nakati. La mouvance d'opinion, des sentiments, des émotions, mais cela ne veut pas dire que bon, parti Kabouani, c'est non, parti Zali Moko, parce que soit au Kabouana bateau, il y a une intention au Kabouana, parce que je ne pense pas qu'il va au même Komouana Bedem. Ok, non, ils allaient structurer, ils allaient na Moutou, ou ils allaient créateur nango asala kiango na vivant na e parti etika la bongo ezali kaka ndenge ezali bongo et c'est pas que potiki biso que bato mal intentionné basa non ba fraction ezanga raté mais il arrivera un moment où déjà musala wana ezo salama déjà na kati ya ko nuka ko kotia makambo nyonso na se kosolola comme il faut et puis pour aller de l'avant, surtout l'élection en décembre. Mais Binomoko, est-ce que na yebite ezaka motuna toujours que ne te comprendre parce que tout le monde qui na makambo oyo boya spiritualité ndenge ezokende komona ke tangu apôtre Mbi akufi tomoni mona asu pouvoir et ça qui mopulu bapanzani ba oyo bazalaki bancien bango pe basalaki kokende na ndenge na bango mais voilà et puis toye côté komona pe couple olangi tango batiki biso komona bana baye bazui kibokonzi est-ce que bino côté na bino bozo banga te komona ke bana pe baya bazo kibokonzi wana? Heureusement, merci Namotuna. Heureusement, ce n'est pas le cas pour la BDM ou BDK. Ce n'est même pas le cas parce que il y a grand maître, il y a biologique, même la grand maître, il y a membre BDMT, ni à BDK. Et talisa biso na komona oza kokamusanga kolobake ye asangisi batebele o bazo croire na ye mais bana ne moko bazo croire na te pourquoi bana na ye moko bande ko croire na ye te nuance ezali wana na lobi te ke bande ko croire na ye te nazo bande bazali ba membre te baza ba membre c'est celui qui possède une carte. Membres Zali ou à posséder carte. Puisque nous avons des sympathisants. Sympathisants. Alors la carte c'était comme bouillé. Mais à partager certaines idées, nous allons comme nous avons des membres effectifs ou à na carte, à souscrire la carte à partie. Donc, bango, à ce que je sache, le mot que nous avons des informations sur contredire là, baza ba membre effectif ou bazali reconnu comme membre dans la carte, mais cela ne veut pas dire que bané ko croire na été non, là c'est autre chose. Donc bané ko prendre part dans l'activité à partie. Dès tout le monde a pas parti mususu papa président ou na l'église ndemo lobby pasteur akufi ceux qui m'ont cité bana batikela comme le la royaume moko succession non donc et pas na bino penza ko talisa bandeko balanda biso et le qu'on a succession tout ça en tout cas exclu et kozalate exclu et kozalate bako succéder d'abord étant que qui donc c'est de ceux qui bazali na rôle mon côté bajouaga c'est le plan politique et spirituel. Parce qu'il faut comprendre une chose, na côté spirituel, on a BDK en l'occurrence.
azalaki kuna étant que grand maître étant que molakisi point de vue spirituel côté politique azalaki étant que un grand politique aussi ozomona osiko soki na bana mon côté où azalaki na rôle abando jouer déjà avant c'est pas aujourd'hui parce que azali souté ne ba kopesa bango étiquette wana obi ba kolinga kolata casquette wana parce que yé moko personnellement a indiqué ba na ina ndingo wana ti ce qui est important alors to la kaka parce que tozo le babiso toza na média to le bakaka boy après to komona siba mikolo oyo kokoma ke non ba komi ko imposer ba komi ko sala boy na ibi ke to ko bengo soki et sala mindengo na okolinga pena ozongola biso a kotalisa biso parce que yo la pinda pena lobi yé encadré ki bana na lolenge wana te ke bango baya soki ya zate na simana bazo pouvoir non ezandengo na te mais na kondima ke bana pe bando croire o ezana papa na bango na makambo abana ko loba pe ndenge abana ko tambusa o ezali parti politique na ye to église na ndo ko mona sikoyo tozozala kaka côté pena ko mona étant que politicien alors na ba réunion obino osali bozupe likanisi ya kosolola o ezali na mikonzi ya mboka étant que ndenge pazaki homme politique. Merci pour notre tournant de Godéo. Mais oui, konza mboka baza au courant depuis Abela qui depuis maladie hospitalisation baza qui wana donc personnellement président de la République. Bande ça la suivi il y a situation suivi à situation jusqu'à ce que malheureusement Tine Liwa est commis donc bazali au courant il y a situation nyonso. D'accord. Alors ba précaution nini o bino o ba préalable nini oyo bosolo lina bango o déjà eza en cours na sima mikolo. Bon, en tout cas pour l'instant ba préalable ezate nanu wana je crois bureau politique à parti mutu faut ba se réunir ba arrêter ba disposition mususu mais du fait que l'eau ezali réel na la rolo ba ke ezali na ba constant ba constat au biso moko na ba regret un peu autozali nango du fait que depuis toujours biso puisque peut-être bande kobele ba te tozana ba membre ba ina prison o ba ganga mingi na ba depuis 2017 depuis toye ba 2020 so événement où les cas ba to bande kobele ba kufa Bakanga bango pona ni expliquer pena bien parce que tozana na ba na rolo ba baza ba prisonnier politique je pourrais dire donc o bakanga bango ba kondana bango à mort ba msu batinda bango na angenga ba msu bazali na ndolo msu na makala msu bazali je crois na bosani kombo na prisonnier ni wana bazali ebele to uta butu kufila je crois il y a une année passée ou 2 ans papa il y a 80 ans bakanga na prison akufa na prison. Parce que tout cela, en 2017 déjà, honorable Mwandansemi, à Téléméli, Rwandais, slogan, Yenda Lansagango, les Congo aux Congolais et les Rwandais aux Rwandais. Que tous les Rwandais, Bazonga, Panabango. Ils ont manifesté, ça qui marche pacifique. Ça marche pacifique. Bapandi marche bakanga bandeko ebele bakanga wana na prison mingi bakenda na ndolo ils ont na 2017 déjà marche wana salamaka donc on les tangu parce que bandeko ba comprendre bien M suba wa sa mo malgam awa comment que to préciser bien on les ala qui wana Kabila azana pouvoir ouais sénateur à vie azana na pouvoir wana sénateur à vie azana na pouvoir bakanga ka bandeko wana o ba ki non armé wana zaki na tango fachité te zaki na tango fachité ba ki non armé et puis faut yango na lobaka au moni grand mon anti mazara toujours en avance et lobby pardon mingi yazali politicien teinté de spiritualité na politique faut avoir une vision à l'époque déjà il y a bande au télémé là-bas rwandais les Congo aux Congolais et les Rwandais aux Rwandais bande ko ya biso bedem ba téléma na nzela na BDK. Voilà ma partie musuba osa makele les sigo même biso ba diaspora pongi ya oui diaspora banda ko téléma déjà ba Rwandais pe. Mais na ba politicien ba parti politique sur place na terrain bedem
grand-mère Mwanantsem, il a toujours été en avance. Mais bakanga bandeko wana mingi ba jija bango na ndolo prison ezali militaire, bango ba civil. Ba jija bango comme groupe insurrectionnel. Ça se comprend du fait que rapport il y a pouvoir à l'époque, il y a régime, na BDK ou BDM, ils allaient toujours malamouté. Du fait que le grand maître Mwanantsem a image, il a toujours dénoncé et dit ouvertement ce qu'il pouvait dire pour la Kabila. Ouais. Donc il faut comprendre le contexte, peut-être qu'il fallait étouffer parti et condamner bango à mort. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils vont croupir dans la prison. Si la mort est là, parce que si on regrette Zalinini, na ma grand-maître, la démarche va nous salama na pouvoir en place. Régime à Bisso en place puisque nous faisons partie à l'Union sacrée et puis nous soutenons la candidature il y a président Fachi. Mais tous en accord l'Union sacrée, nous soutenir candidature mais chose bizarre, nous avons des prisonniers. Mais il y a un mot, il y a un zoloba. Il y a un zoloba. Depuis 2017, il y a 4 ans déjà qui ont demandé si les gens besoin soutenir Moutou, ils besoin de prisonniers. Après, si dans notre grâce présidentielle, même la tradition Congo consort ou na culture en général ou mentalité. Et on est respecté à la parole Nabiso. Quand on soutient une personne, on soutient. Les restes, oui, on discute. Oui. Hein? Politiquement, Biso toujours s'engaboyer, puisque politique est donnant-donnant. Il faut gagnant-gagnant. Biso toujours salaboyer, bino en retour, il faut que ça la paye, boyer pour Nabiso. Donc on a regretté que les alliés, grand-maître Tiki Biso, et Bandeko Nabiso, dans la prison, va libérer. Tisiko, il regrette ma casse, il y a un gros. Mais est-ce que Yemoko, parce que tout le monde a pu film Tambola une fois, tu dis que Maman Denise a Kendaka Kotalaye. Est-ce que Makamona Pena a Yemoko a solo parce que ça un peu bizarre. Comment on a que Liwana et que Yemoko Zakina gouvernement, Zakina Fatia, Zakina parce qu'il parlait lui-même clairement que non, Fatia c'est son neveu. Il y avait beaucoup de choses pour la fatigue, mais est-ce que vraiment Yemoko a un souci que Bandekona va être prison Babima? Tout le monde a dit campagne Babima. Merci de Rodeo Namutuna et une question pertinente. De Wana, je crois, parmi les demandes, où est Salama Mingi, où est Salama Mingi, il y a une libération, il y a des prisonniers à la vaisseau. Mais malheureusement, au moins, il y a un contexte où il politique et dominaka mingi, même qu'on les casse sur le plan humain, humanitaire. Calcul politique et les caca mingi. Et c'est là où aujourd'hui je dis que ce qui n'a fait la malobana et mingi a dénoncé Kayango, ma vidéo ezali ou à l'Obaka. Quand il s'agit de l'Est, c'est toujours négociation. Au moins, tout les choses en Est. Et les cas, toujours la négociation. Les négociations pour que nous fassions d'abord sur la Yokana. Mais s'il s'agit de l'Ouest, particulièrement dans le Congo central, c'est les armes qui parlent. Depuis Kala. C'est là où maintenant les lois ont une importance. Il y a Maloba. C'était un homme politique teinté de spiritualité. Bisonyo so ndeko Congolais to yebi. Oui, les Canadiens à l'Ouest, et la négociation était papa, boma, tika, bozana tango lobate. Parce que les gens sont trop pacifiques. Parce que les gens sont trop pacifiques. Pour na Est et les Canadiens de faire na passer basimba ba minduki. Ne ba lobaga ba sona na mudasimi minduki. Donc c'est ça. Donc il y a un monde politique, tu vas comprendre, coup de gueule, il y a des fois grand maître au sala qui a tombé, qui a lancé vraiment un message, si ça continue comme ça, bisous de Bendani. Et en politique, il y a des fois, ils ont un langage, ils ont mieux écouté,
interlocuteur Nabino. Parce que si vous avez un pacifisme, voilà, il y a des fois où on n'est pas écouté. On n'est pas, malheureusement, je suis désolé à Oluba, comme on a pour moi, mais ils ont constat, on a poussé l'insurrection, mais ils ont constat, parce que tout le monde a, le président Fachi a signé ordonnance, il y a annulation, il y a condamnation, il y a pasteur Mukunkubile. Na ba depth na ye na ebiti sozo ba oba ba ko sala so ki ba kendaka na Kenya ba kufaka ye moko akimaki azaka na Afrique du Sud le loyo mais président Fachi a hésité ba signer ordonnance ba annuler ba condamnation à mort pour y pas ba ndeko na mususu ba kanga bazali na prison makala je pense ba signer mais ya biso ils traîné depuis 2017 et consort na musu ba kanga mais comment na soit le mazate boko sala ndengeni ou bien message ni siko bozo lancer oza na Fachi bo lancer na message boko fort oza que lopo bande kona yele lo kufia kei mais bande kona bakanga maki pona ye na idéologie na ye na makamu na ye mais lelo bande kona ba famille na bango ezali ba nini donc voilà alors message ni boko lancer parce que la personne en question o ya klena bande kona na makoma to ko loba le razate. Bon, moi je dirais pas merci na mutuna ndegode, mais je dirais pas que ndeko entraîner ki bango. Mais ezaki un sentiment moko général ya congolais nyoso. Nani abosani na Congo et sentiment anti-rwandais, hein? Ezali na Congo depuis o nyoso ba osala na kati ya mboka wana. La preuve est que gouvernement na biso principalement yé moko président Fachi. Jusqu'à devant les tribunes des Nations Unies. Les hautes tribunes a dénoncé le Rwandais. A dénoncé. Tu vois bien clairement, la communauté internationale est bien. Et nous, qui étions en avance, il y a dénoncé Yango. Bakanga biso, certes, pas prédécesseur naï. Tout le bagage prédécesseur n'a pas favorable na Rwandais. Il y a moi kanga biso tout le babongo. Mais il y a eu pouvoir. Aza favorable na bangote tozali na même combat hein na ye alors qu'est-ce qui empêche hein ko signer même ordonnance wana ya ko libérer ou annuler la condamnation à batu wana? C'est là où je pose la grande question. Je me pose la question. Mais message ni yoko ki pena ko lancer le mot o ezake ko yebisa pena o ezali parce que bino bokota pena na parti wana na nini na union sacrée. Na union sacrée. Alors besoin na union sacrée. Bo yebisa yebisa vraiment que soki akoki ko libérer batu wana e kozamala mingi. Bon, merci na motuna na opportunité pesinga. Na message na relancer pas à président de la République. Yemutazali père de la nation. Oui. Je crois situation on a aussi qu'on expliquer si ko ya bien à mieux parce que azali na ba expert ou bazali na dossier wana là-dessus. Et puis nazali na gondima nazali sur dossier on a c'est comme appelé na table na ye quoi ou si ayokango ou alobela kango. Je pense qu'il est grand temps au moment où tozali na partenariat politique en l'occurrence na IDPS où ezali parti na ye y compris na union sacrée donc toza bato oyo tozo soutenir d'abord candidature na ye et puis il faut remarquer une chose. Le grand maître mon Ansemi a lancé un message que tous soutenir le président Fachi pour le deuxième mandat. Je pense que ce que Tali na Congo central, il n'y a pas un Congo qui a posé sa candidature contre le président Fachi. Il n'y a pas un Congo. Parce que on a respecté la parole, l'engagement na biso. Et à l'Obango Yemoko, entre un ami et un neveu, le choix est clair. Quel que soit différent politiquement, tu as le même point de vue. Mais il y a tel qui a privilégié, je crois, à privilégier il a nous, lien, lien Moussoussou, autre que les alliés politiques. Mais je pense que nous avons aussi il y a azali na fungo na clé wana na signature ya koluka
que ça la justice place une justice ezalaki commis ezali dossier au prédécesseur nae atikaki yaye kokutango mais attablé sur dossier on a ko libérer bande ekozala esengo mingi surtout soit libérer bande ko wana avant obsèque ya grand maître je crois comme ça baba ekozala façon moko pour la président Fachi ya ko honorer mémoire il y a grand maître Nemonantse mais qui se disait son oncle bandela na likamwana pena sengango pena yebisa Fachi Beton Mouko Tombolo yebisa pena ke ekozamala mpona ko honorer o ezali mémoire ya papa na biso Nemonantse au continuer au sengi penza nini. Merci pour la motuna les sous encore plus. En tout cas, on a aussi pas président Fachi. Ceux qui a voulu qu'on libérer les prisonniers au Bedem, au Bakangama depuis 2017, pour réclamer les Congo congolais, les Rwanda au Rwandais. Donc, ils allaient même combat autour de Bundanango Lelo. Façon où ils allaient beaucoup plus honorifique. Il y a qu'à rendre. Pour na et pas il y a grand maître de Mwandansemi ils allaient qu'on libérer ba membre ya parti wana ce qu'on libérer bango je pense que qu'on marquer les sous histoire peut-être qu'on se rendre dans compte mais qu'on marquer histoire même sur le plan humain même politiquement parce que d'abord parti wana Bedem ils ont soutenir d'abord candidature dans la présidence. La preuve est que mot d'ordre où les grands maîtres Mwandansemi m'a appelé ça déjà dans le Congo central tellement c'est un leader charismatique Congo bien écouté. Je ne pense pas qu'ils allaient dans Moutumogo où ils allaient au Congo central où à Mibimisi comme candidat dans la présidence. Ils allaient plus par respect et engagement. Donc je pense que poser candidature na postuler président parce que bon libo respecter président Malobalabino ko pena yemo ko ndemo na tsendenga na ko lobake o yaza neveu pour soutenir ndenge bozo soutenir yango bolingi te moi divagation moi nini bobino tozana biso kaka boye to soutenir. Oui, effectivement, toujours respecter parole. Voilà. Alors, qui a bien entre amis, dans les choses à l'éclair. Tu réfléchir. Mingité, tu vois, on a des divergences dans biso, même familiale ou politique. Mais tu vas arranger mon année, mais avant tout, il faut te soutenir dans lui. D'accord. Principe est clair. Mais bino ko soutenir, est-ce que vous avez des facultés cadio chez Betabino? Bon, tout ça va reverter, tout ça dans la politique. Tout ça dans la politique, tu vois que dans la politique, tout est possible dans la politique. Comme peut battre le bagarre, politique, ils allaient dynamique. Il y a tout qui change, tout peut changer du côté positif ou négatif. Mais biso comme vous allez respecter il y a engagement et la parole, ce qui changement ils ont toujours un côté positif. Sous les aliwana bon Kadio ou pas, je ne pense pas que Kadio chez Gozala na ba situation boy Gozala ce que Gozala na komitu na namda Gozala perdant namda Gozala gagnant parce que je crois que et sans qu'il ait apporté message moko ya nini ya faire révolter Batu ou bien nini mais nul n'ignore politiquement na mboka wana BDK soka lobby ke ba marqué ça ba bima na balabala et vous en intérêt nani. Ah, mais c'est que l'université sous l'arbre, c'est que le bima donc voilà. C'est incomparable, Nabiso. Ah bon? C'est incomparable. Biso, bon, ils allaient entre parenthèses, et tu recommandes à niveau, là, tu recommandes, puisque, bon, voilà. Mais je crois que Biso est toujours bundana, même armée à régime passé.
combattant il est babunda jamais na armée il y a régime passé peut-être na police hein banga mais biso nous avons vraiment face il y a ba roquette et biso uniquement mini na bandika ça va alors to kende peu parce que bande comme ça balinga peu ko komeka ko intervenir ko tout na moi 2-3 questions na habiter ceux qui te reçoit bango na ligne bande ko tokomeka kokotsa bango batuna ba question na bango parce que émission de Tobak est une émission spéciale biso toza na studio de bozomona alors bande ko pe obaza na posa tuna mituna tokoki ko boya te parce que baza pe na posa une certaine vérité nango tokomeka ko benga toyeba soki attends. Oui, bonjour Rosa, en direct 4 na Gemidor TV. Alors, Tobengi par rapport à Ndenge Olobaki vraiment, parce que Ozaki na posa Ndenge Tang na Nosaki, Tozanande ko Olivier, 4 na plateau, alors Olobaki vraiment que Ozaki na posa ya retourna moi, motuna moko Tomi Balé, afin que Ozala éclairci, na moi pas si Ozo Sala Yopo, na liwa, Oyo ya ne mon ensemi. Alors, Tozana na plateau, Oza en ligne, Oza 4 émission vraiment. Soki okoki kotuna mituna na yo te permettre vraiment otuna mituna na yo. Bon, je sais que d'abord ma condoléance parce que bon, je sais que Nanga Kongo azali proche à mouvement wana et puis bon bani Congo, on sait que c'est azaki un grand leader mais na kati la leader wana toyoki presque tout ce qui se dit mère accueillir et puis à qui pambaté on dirait qu'il y a qui là bas bien et puis bien bon je pense que non comme Azali après depuis ma famille peut mais on réclamer part na bango et puis nous ce que nous craignons que et le Congo est comme à partager, comme à diviser, et puis même, on dirait que Ninga Boumine Wana a Kogo créé, et là on a à côté, et puis famille et les autres. Donc, et là, tout le monde a parce que Zaki est le mot Zaki est le Makasi. Nakati ya mboka o izaiko soki a lobby batwaroyo que puis Mokazaki un peu dans l'assemblée, tant à lobby locaux, les gens arrivaient à comprendre dans monde. Donc, question Zagaka, après la mort de Yemoko Vie, est-ce que les alibos panzanité ou les Zagaka, imité Ndenge, Bango, Bazaï Kolanda, et puis qui sera le successeur aussi? D'accord. Merci. Ce que vous répondrez parce que Tozoki Massimatam, Tozoki Narochité, réponse n'y a aucun copé ça est vraiment. Merci, merci beaucoup et bonjour pour la. Merci pour la merci beaucoup. N'a rectifier et le Congo ezalaka bena Congo, mais ezalaka ne Congo te. Parce que ne wana nuance ezalaka wana ne ezalaka adjectif qualificatif ezalaka pona ko ezalaka nani ya respect comme na ko benga nzinga ezali neti to ko ezali sina ya respect mais pona ko benga ba Congo nyos ezalaka bena Congo bena Congo bon merci alors pour motula liboso lobaki pona maman Kimi en tout cas ngala oloba na niveau où ezali ba spéculation ezali ba spéculation preuve comme telle
bon nga naza ko se fier na oyo ezali officiel donc ba oyo ezolo ba makimia kimité tozo tenir compte na ngote puisque toza na ba information là dessus en plus faut ba ko séparer makambo donc le grand maître ne mwanda nsemi azaki na famille na biologique na vie na privée azalaki pe na oyo aye parti politique na lingomba donc BDM na BDK ba faire ezali strictement privé ya ba frustration ezali privé ya ndenga famille to ko mélanger on a politique té na parti politique té pour parti politique ndenga ezali wana ezali bien structuré ezali la bakambi nango vice-président président azali bureau politique ezali tozali ba président ezali structuré ne ba parti bien structuré même ozomona donc oui to ko remplacer était parce que yazaki leader moko ye moko abano lo bango teinté de spiritualité donc azalaki spirituel et politique ozomona to ko remplacer était azali irremplaçable mais du point de vue politique na parti politique ezali na bakambi o bazali o bazo continuer kokumba parti puisque abelaki avec un hôpital bakonzi bazalaki o bano continuer kokumba parti donc parti donc pour dire que bokabona parti ezate parce que comme partout na mangomba nyoso même na ba famille toza na ngo respective ba frustration eza ngakati même na ba parti ezala toujours mususu a go faire exprimer ba émotion na ye a go loba na comme ezali c'est tout à fait normal mais ba kambi ya parti baza ko gérer bazo gérer ba situation nyoso wana et puis voilà et koleka par après et tu continuer à avancer bien que un personnage na wana azali irremplaçable. D'accord. Na évité en tout cas ce qui a signé aux upena éclaircissement la question parce que question soit le baki il y a maman sur la partie. Ah oui. Bon, je ne pense pas qu'il y a la capacité on a au la partie parce que ça la partie non, c'est juste l'église. Non, après ça la paix. Bon, cela au ça la église. Bon, je ne pense pas à éviter situation exacte. Hein? Oh, il y a na intention na ye. Na ko peut ça y intention te oh ya za na ngote. Mais je ne pense pas que agozala ou azana capacité wana au kenegosa la église ou goza na ampleur ya BDK ndonge ezali non wana ezaka ba spéculation quoi eza ba spéculation parce que to moni yango na ba église la banani ya ba na mokoto wana na mokoto na kimbangiste église kimbangiste o bandeko mususu bakena kosambelaka na nini oyo ntango papa na kufi bana mosusu batikala na Paris basala église na bango mosusu etikala na Congo madame moto azalaki nango akamati apesi yango mwana agera yango. En tout cas, église nini wana zoloba éclairci bien bandeko ba Hollanda biso parce que babunga te to ebite na mokoto to ebika kezaka kimbangisi place papa Diangenda place dia papa Diangenda zalaka pas nani et pas ba bandeko na biso mususu oyo nango tanga bakombola bango te bon et pas ndeko papa bima ozoloba na bima oui donc tu sais que nous avons vu là tango papa Koufi ça crée un peu désordre et permettait que et comme bima il y a bateau à Paris et puis na bima il y a Kisasa il y a Mani moi na maman à Konzaka. Merci pour la motuna mais moi bon pour na biso na BDK pour comprendre mieux hein au moins BDM ils allaient bundu ya mayala ils allaient parti politique hein BDK mais ils allaient côté spirituel to benga gaga église. Mais la c'est une philosophie africaine, une spiritualité africaine, négo-africaine.
bon soki tokoki koloba ke famille ko kabola ou bana, je ne pense pas, parce que bana est mon grand maître batikala kozala ba membre ya bazaki na rôle moko pété na BDK ni na BDM donc bazaki na katité de yango nazoloba bepo nanga BDM BDK ezali lokola ba comment le ba patrimoine ezali ba institution déjà bien structuré na ba institution ezali structuré organigramme ezali ndenge e fonctionnaka bakonzi bazali ezala côté spirituel bakonzi bazali o bakonzi rango ozomona côté politique pe bakonzi bazali na kati ya bakonzi wana nyonso bato famille bazate bato bazali te même madame o bozolo baki azate mwasi na ye en l'occurrence azaki na rôle moko te bandoko jouer na kati église ni na côté politique azalaki uniquement mwasi na ye. Alors moi je ne vois pas aujourd'hui, oui, peut-être que bon, ce qui est, n'a pas cette intention que bon peut-être que vous avez que ça les lots qu'on a eu, à comme ça la mon a combo naé, à vous peut ça mon peut combo naé, parce que BDM BDK ezali ba mouvement où ezali reconnu par l'État. Vous voyez donc au Kénégo ça là et l'eau qu'on a combo anakaka ils ont déjà infraction. Donc tout le monde a vu même dans l'orchestre, même dans l'équipe à foot, même dans la partie politique, mutakoyi ko longwa à cause ça la partie na e mosusu ezali droit na e. Mais à ko mema combo oyo ya batute. Bon souvent na Congo tout le monde a bango, tout le monde on a kimbangis, tout le monde on na ba bande comme mosusu que tout le monde a bango souvent même na Congo. Kimbangis c'est comment diviser même à une dizaine de parties, donc 3 ou bien 4. Vous voyez, on a besoin de te poser la question parce que avec l'expérience de ça, ce qui est leader à Koufi, au moins, les communicants, Wenge, Paris, Wenge, Boye, souvent, l'église, comme on a vous voyez, ce qui est leader à Koufi, qui finit ce monde, il y a Luanda. Oya mokoto na oyo ya bongolo ezaka yango mokote mosusu ezaka soki na Brazzaville mosusu na Angola ekekela donc omona baki moto abilisi tendance meba bakamadi yango tozobanga ke lelo ke ndenge levi akei tomonaka ta mosusu bato baformule makambo na bango na ndenge bazomona na ndenge lekaka na bango na biso yango tozopose la question nyonso. Alors, il y a assurance ni au corps. Non, merci beaucoup na question na kuso ko bange zali. Mais na ko banga na ezali kana bato libanda te. Na bino biso moko batakati ko bange zala ka parce que to yebi na makambo na biso mingi biso bato mwindu ba défaut toza na ngo yango wana to lo ba africain en général les ba vérité tozo lo bala. Oyoka mo konzeloko azalaki bato bazaki frustré bakoka ko lobate. Ozomona bazoko loba na CC mais dès que mutu wana kotika ba opposant na enyoso akati ba bimaka mutu nyoso ezali wa nzoko ekwite mutu na mutu alingo zo musuni na ye souvent elekanaka mais elekanaka mingi ezaka par manque ya koyeba gestion la gestion humaine même omoni eza facilité mo biso tozana ba famille tozana ba famille basi bana bandeko même la ba propre famille na biso souvent ko gérer ba conflit ezaka facilité oui ko gérer ba émotion ba sentiment ya bato ezaka facilité donc ezali le wa mutozo kamba entreprise ou bien république mobimba okoko satisfaire ba posa ya batu nyo sauté voilà mais du moins faut appliquer mibeko ndenge o ezo tambusa bino to mibeko comme de tambusa batu so boza lisanga voilà ozomona c'est de la même chose biso mibeko ezali o etambusaka BDM BDK ba konzi o bazo kamba o bazo veiller pour na mibeko wana bazali voilà ça revient maintenant à bango mutu faut bazwa courage na bango ya ko konza s'il faut sanctionner ya ko sanctionner sans état d'âme ezalaka ndenge wana biso siko problème biso mingi na monaka surtout na Congo totiaka ba sentiment mingi liboso
au lieu que to respecter mibeko ndenge ezali yango ozomona biloko ebele epanzana meko panzana bato ebami lelo te depuis toujours ba religion nyonso na mokili ekabwana même soki oye na catholicisme tozali na ba orthodoxe bazali tozali na ba romain bazali tozali na ba libéral bazali ezali toujours catholique protestant tozali na ba réformé tozali na ba blanche ebele kutu protestant kutu eboti na ba oyo tozomona ba élan oyo ya ba réveil ozomona toke na islam même nani ba chiite bazali voilà hein? Et plus au-delà na kati ya chiisme aussi ou na islam bazali pe na ba branche na bango ebele pe ebotama ok na ba bouddhisme même tozali ba bouddhisme tibétain ba bouddhisme indien ezali donc ezali na ba branche donc au moni lisanga nyonso place bato bazali oui division ou séparation esalamaka mais le problème ezali faut koyeba ko gérer séparation soki kozala ekozala na lolenge nini voilà merci en tout cas merci à Simon et autant mingi te la dernière question monsieur okende vite parce que tozo chité vraiment totika na ta mingi te et pas ya nanga Congo mais na monaka l'église belé ezalaka na poto pe tomona mouvement na bango tomona est-ce que ezalaka pe na Afrique ou bien na Europe nde tozalaka poto tomona bango baza plus actif na Congo mais en Europe on dit bazalaka te. Merci pour la mutuna na Europe bazali ebele na Angleterre Belgique France bazali Suisse ezalaki ne par après voilà hein, par après ils a les sous-soutés, ça il faut se le dire mais ezali mingi so que na France Belgique surtout Angleterre eza makas même en Allemagne est-ce que beza actif oui du plan de vie spirituel comme BDK ezali mais BDM ezali mais ezali sous fonctionnalité puisque fallait congrès à partir salama ou salamaki et pour na ko réorienter sous parti na ba ndenge moko boye ozomona mais malheureusement congrès salamaki mais ba promulguer conclusion na ngote pour fallait salama grand maître moka sengaki ba correction à ça là mais malheureusement go malade go joyer si ndenge memie na kufa donc ba conclusion etikala ko za la publier voilà mais ezali intéressant merci ba répondre parce que yo ça dit pour répondre parce que tu fais partie na carte extrémité wana et puis ba condoléances pour la vie na sobana mais comme moi de mon papier na Benakongo en général donc ce que peut faire partir na Benakongo de condoléances na Yomoko et puis particulièrement na famille biologique et puis BDM na BDK. Merci en tout cas. Merci. Otika malam merci en tout cas. Alors comme une super na suka na ebité na onyo surtout to lobby parce que les ayi pena journée spéciale to boy kokota ba makamususu ezali ka to lobela pena o ezali pena ke bedem et puis voilà na ndenge komona ke ni monati mauti kotika biso donc voilà alors yo eloko ni ko baksa na journal na onyo so biso to lobby peut-être likamoko mataki o ngai pena ko loba o eza très important o pesa message et pas bandeko. Merci pour notre tuna message na opesa pa bandeko surtout na osenga kimia kimia eza na kati to kota na distraction te ya ba oyo ba lobby bo parce que na ba moment oyo ezali ki ba bato belé ou ba politicien musu ba linga pe ko kota na kati ba profiter na instant oyo surtout des élections oyo ezali lobby ba yebi ke BDK ezali parti moko ezali incontestable surtout na Congo central mutunio sosiko ya komi na misu na ye akolinga akota na kata benda mwa batu po zo électorat alors biso il faut la vigilance certes to kufeli ezali pasi ala mutumo za irremplaçable mais to za la moins
lucide, prendre les choses en main, to continuer, meilleure façon, il y a honorer, ils allaient faut voter massivement. Donc, les candidats n'habitent tout aligné, les candidats n'y sont vraiment aligné, meilleure façon de rendre hommage à ce grand homme, ils allaient tout voter les candidats n'habitent. Ils allaient objectif au Yemoko. C'est fixé qui a fixé qui missionnier pour la partie. Alors celui qui a mis parti on a l'icolo, pour pousser on l'icolo et de voter massivement ba candidat na biso pour te jouer ba siège, tout siéger tout comme on a l'Iloba. Na kati ya moka pour na faire avancer misala oyaye et que ça la façon à faire reconnaître les sous. Alors ils allaient voter massivement. Donc nous sommes à ma coquille à nini atiango Angers pour voter massivement. Les candidats na bisonio sont partis. Merci. Merci Bandeko. To komi pena na suka ya émission o bolingaka mingi to yaki vraiment kolobela o ezali komona liwa oyo eye et o esali Bandeko pasi mingi makasi parce que komona côté spiritualité komona to moni makamingi o papa wana sali et puis bankamozaka ke belé o to koloba parce que to koloba te parce que lelo mutazate mutakufi ke to bandoloba ba bien fait nae mais place mutunyo so trazali ayebi moi muke o ya bénéficier nango komona détermination o azalaki nango komona ko banga te o ezaki katine si s'agit aloba likambu abandaki kotele makolo balikambu ye kufa e bande ko talisa ye eloko côté parce que naebi ke na biso o bayindo nazolo ba mettre fois kufa ezaka lokola tabu moko ya kosakana te mais kolanda vraiment ne mon antenne ye liwa e bande ko lobele le côté si ça jando babo ya koloba ngo bino boya soki boko bomaye akufa mais nzambe na mawana ye abendi molimo na ye na kimia o lelo bino boye bi ye mutapesaka ye pe kaka mutazwaka nango tozolo bakaka boye ndeko yeba ke mukili o eza nzambe yeba ko banga nzambe yo mutu olingaka koloba n'importe quoi yo mutu olingaka ko démarrer ko kende na mensonge na makambo zanga tina ndeko keba parce que kufa eza na sima na yo na yango tokopesa bandeko nyonso tupe oyo baza ba candidat kati na politique oyo tozoloba oyo mingi ba postuler tokoloba nda tokena ndeko na malamu bandeko to ba postuler tozopesa bango ba encouragement kaka nzamba sunga bango parce que biso to musika biso to voter lelo awa voter ngala voter te ngala zwaki nani mena mais nous les avons les lobby tes lobby fallait ko remplir te na voter te nga biso votaka awa déjà biso élection salamaki donc to voter déjà na voter lelo en plus ya voter te ngala voter te normalement ngala saki enrôlement na kina on a voté comme na évité sur nos sur place ou pas pour la élection aux ala pour la tia nani na urne d'accord alors yango tozo ko encourager ndeko Jimmy Pezo na habité à numéro combien donc naza na place total nom Jimmy ndeko Jimmy donc on a les ébélés. Oh là 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 là. 139. Ah. Oui, donc candidat 139 ndeko Jimmy Pezo ntango meluma umelunga plutôt na Masimanimba. Donc bino ba ndeko ya Masimanimba bu ezali bu PPA une nouvelle classe politique. Ozoya bo pesa maboko bo voter, je crois toza mamoka là toza besoin beaucoup plus na une nouvelle génération. Classe soit sika ba politicien. Ba onyo so bo voter qui législature ozo leka. Besoin ça va on lui souhaiter.
so bolingi bo vivre kana berere bozo unsaga batu wana mongo bozo nsaba on le soutien donc ndeko Jimmy Pezo donc bon va à lui donc aza candidat numéro 139 vous allez sengomi bo voter bino bana masimanimba. Alors nga pena okende su kotalisa moko oyo ezali na nini na changu oyo abengami komona Ruth Kitondo Nzita. Donc maman Ruth Kitondo Nzita oyo numéro ezali 716. Donc na kosenga pena bandeko bo voter vraiment. Nazo répéter plusieurs fois bo voter maman Ruth Kitondo Nzita. Biso toyebi source toyebi place mwana biso awuti motema oyo aza nango. En tout cas nayebi ke aza mutu baposa nyonso tu oyo bino akokoka kosisa yango te, mais oyo eza important mpona kosala bino akosalela bino yango parce que aza na motema wana. Donc candidate numéro 716 maman Ruth Kitondo Nzita. Donc mpona kotalisa bo se souvenir na docteur Nzita parce que ba docteur on bazaki rare on a Kinshasa oyo akufa atika biso personnel yende mwana ya docteur Nzita. Donc papa oyo abotier il était fils docteur o batunyo surtout ba doit ndako traiter ba mikuwa ba opération ba makambe belé. Donc voilà. Donc toujours souhaiter kaka bon voter vraiment vous voter. Merci bandeko, en tout cas 2-3 personnes au Koko ça la mbote parce que to comme na suka ya émission à lelo. Merci. Donc en tout cas mbote mingi na balande na biso ya Gemidor TV ba continuer ko s'abonner, ko continuer toujours Olanda biso na ba thème na biso to ya kanango et mbote mingi pona bango, mbote na famille na nga mobimba, mbote na bango bana mama bana en tout cas ba mbote mingi nzamba continuer ko battre la biso et puis courage surtout na bande ko nyonso ya Bedem ville à Matadi surtout mbote mingi na bango et puis courage donc on est ensemble quoi. Ensemble na bino on continue à lutter. Merci beaucoup. Merci bandeko nako kende susu pona bosana te po ezala pasité et pas baleki oyabiso bana oyabiso parce que ba poser ba candidature na bango nako kende lisusu ko yebisa bino vraiment kati na lukunga bobosana te bomona ye vraiment Jean-Luc Kabea Kabos Jean-Luc Kabea numéro na ye ya candidature ezali 834 ye a postulé bongo na lukunga o azali mwana moko ndeka na uti koloba pona mama Ruth ye pe azana motema wana ya kosunga ya ko aider o baza penza ko yoka pasi na mitema baningi ke mboka échanger ndenge kaka na correction ndeko Olivier bango pe ba mekana ni kozwa ba sala o ya kala ba bimananu parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup fait o ezaka ka tozo zongela kaka ba même merde hein bolimbisa bandeko ceux qui n'ont pas employé moana parce que c'est comme ça. Donc batu bazo souffrir kaka leur boutique na mpepa sika ba jeune OP ba tangi ba kelasi na bango pour ça na bango zali oyo ba yeko poser ba kanta bango surtout na bandeko Jimmy pour ba servir pour mboka. Alors bon pesa bango espace total à bango ceux qui vraiment ba ko sala mieux que vous parce que biso posé zali que mboka on est sani et que de liboso voilà. Alors au lieu que tu tournes toujours tourner quand vous avez rond tourner ça va pas, on a marre de ça, on est fatigué de ça parce que quand on parle l'Afrique et les berceaux de l'humanité Congo wana ezana kita ebele. Alors ndelo kutu soka aza ko envier ba mboka na biso mais biso moko toujours le kato ki mango pour la souffrance. Alors bana oyo baza mayele baza na bonya o batangi o lelo baza na baki pour na ko servir bokana en fait que bokana ke le boso bo pesa bango chance bango baza ba kulu na Belgique te o buketcha lo baka baba eso bango vraiment ba tangi ba kelasi ya solo donc bango ba tangi kutu na Kinshasa na potote
na Kinshasa bakei ba université kuna ba eko bakisande awo alors bo pesa bango chance merci bande ko to comme na suka en tout cas na okepesa Simon Mabeka na Kinshasa bambote belé na mama na bita majidite en tout cas ba gros bisous place ali na bita en tout cas bambote belé Mike Chikangu bambote na yo esiko kutami esiko zwami na yebi te que soki ozongi déjà soki pe ozaka na Congo en tout cas bambote belé Petit Jean Paul bambote pe siko zwami en tout cas na okenepe ko pesa Jérôme bambote belé na Paris na pesi pe Papi Kongenda bambote belé na l'ocle na les locle leader bambote belé bakale belé mais kala tete ko benso sous na studio to solo là en tout cas bambote na yo na ngoboti kala malamu ya bino molobeli kati na Jemidor TV de Nzinga to ya kona kaka pona ko lobela bino pona ko pesa bino basango afin que boza la satisfait yo po linga bisote to ebelo linga bisote to yebite pourquoi yo linga no bisote on n'a pas kotala bisote problème ezate mais ndeko yebake Nzambe azana bomoi bongwama enfin que makamna na yo pe efungwama tokomi ya suka ciao ciao ciao